mamacita, Oji mamacita. Tu demandes qui de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit j'étais ma... L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +200. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu demandes qui de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit j'étais à travers les Milinga. Oji mamacita, Oji mamacita. Tu demandes qui de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble j't'ai dit j'étais à travers les Milinga. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs, dans l'arrêt j'deviens rail. Quand j'suis dans le... Mbote libota na ngai mbote na biso esengo mingi ya ko présenter bino ndako ya kitoko oyo biso tozomona ndenge ezopela ndenge ezongela donc ezolakisa ke eza ndako moko ya kitoko bauti kotonga yango kala mingi te comme l'homme propose Dieu dispose tozoteka yango donc ndeka bomoni eza ya sika boye eza ndako ya 4 chambres, 3 salles de bain, toilettes visiteurs, cuisine, magasin. Ils ont un salon. Ils ont 2 salons. Salon moko pour parents, salon moko pour enfants. Ils ont R+1. Salon moko za likolo moko za na C. Donc ils ont ndako bauto tonga kala mingi te awa ya sika. Ils ont un parking ya munene. Il y a plus de 3 ou 4 véhicules. Ezali vraiment kitoko makasi donc eza musika te na asphalte makadam eza pembeni ya lupango donc makadam aza musika te lupango oyo tozolakisa oyo ezali na commune ya Mongafula donc eza soro commune ya Kitambo magasin ozwi nzela mai pompage soit ozwi nzela DGC pompage. Après, aujourd'hui, soit à partir du magasin, aujourd'hui, Mboudi Malamoko, au Komakut Namboudité, donc, ils ont avant Mboudi. Donc, juste, ils ont bandé à Mboudi. Ils ont na quartier CPA Mouchi. Donc, tout ça à 30 ou 25 minutes, il y a Kitambo magasin. Ndeleza Kitoko, Maramnios, ils ont très très bien. Ma Ezali, ils ont la citerne, ou peut-être. Tout ça, il y a photo, tout ça, il y a vidéo, tout ça, il y a photo, mais vidéo, il y a bien Erekoya. Je crois que tout ça, bongisa, n'engeni tout ça, la pour la vidéo. Moninda Kundeza Sika, 4 chambres, 3 salles de bain, toilettes visiteurs, 2 salons, salon pour enfants, salon pour parents. Tout ça, les sous-na citerne d'eau, tout ça, na balcon, tout ça, na cuisine, na munene, tout ça, na magasin, il y a munene. Donc, ndako eza sika, lupango eza 10 mètres x 20. Lupango eza 200 mètres carrés, 10 mètres x 20. Donc, onyos arozala intéressé na ndako oyo, obengi biso to solola, to yeba ndenge ya kosala pona kozwa yango. Donc, ndako eza kitoko makasi. Ndeka tozomona boye ndenge ezali. Donc, biso to tiaka to tekaka biloko oyo nde bozomona ndenge soki oye kotala omona yango. Donc pour nous déjà tout travailler na bango ba yebi ba bureau na biso numéro est affiché na C il y a écran na bino wana donc erozotala au monde numéro ezali soki kaka oza intéressé okoki kobenga biso so bengi biso to koyamba yo service client ezali numéro direct ya bureau ezali e koyamba yo poto solola ba document nyonso eza en ordre donc marambutu eza très 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 bien très 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 en ordre.
Donc onyos akozala intéressé prière ya kobenga biso na lobi lupangu eza 10 mètres x 20 na ba composition nyos na lobi wana 4 chambres 3 salles de bain tout là eza à 30 minutes ya Kitambo magasin na quartier CPA Moshi Mboudi. Merci beaucoup, bye.